Tokotala ba mama na ba papa. Michel Mayabo Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Moi c'est ça qui a na Kinshasa na chérie ne kandenge zalaka azo vivre na mobali ne a na Kinshasa kandenge zalaka. Papa proposé maman na sima mikolo bela lobi non chérie il faut tobi il faut na sala effort na bimana ke koluka na mboka libanda na mboka mopaya na ke koluka nanu po kopesa ka yo charge belé boy eza kitoko pe mingite. Mama ateki bongo bilamba nyonso ya motu ya zaki nango ateki nyonso ya motu ya zaki nango. Alobina sunga oyanga mobali akende koluka mama teki akangisi pembongo paf apesi papa. Mais curieusement papa alobi en tout cas ndenge ko mewa na mboka à Londres na lingi molimo baninga te na lingi makawa ko bima malibanda te na lingi baninga te donc il faut zala kana nda mama ndeko na biso mwasi abeli makasi abeli vraiment liboto bayebi ke bazaya mwana bangwa kenda à Londres moi code ko ya code pe et ya kate. Maman Abeli, vous vous rendez compte de Konangai, de Konangai, biso moi c'est le maman Medina, tambongo ya pamba novalgie noyo. Oh, atombo li tapi et akuti enveloppe moko et bangisi même le Seigneur. Qu'est-ce que je vois? Azu bongo enveloppe, afongo l'enveloppe, bandeko 35 000 livres. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mbote balandia Congo Gold TV mbote lisusu. Na sepeli su makasi lelo ko pusa ngiboso na bino kande to mesana pona obeta masolo nde to mesana. Na sepeli su mingi kuma mno potala kaka bosala nga ba bien. Ba conseil na bino, ba apport na bino esala nga kitoko mingi lisusu. Donc mote ma pasi ta na olo baboy esa nga mo pasi moko me to sandeni zaka maso zaka mokili zaka ande to zala na mokili to mesana msoka ovira makambu donc nako bandali solo bongo tenso ke na pesa na nous merci na mon président mon boss mon patron monsieur Michel Mayabo depuis quelque part talaka kabso to mesana biso ka ko pesa ba merci pour na marque de confiance li solo to na ngolelo ezani ni bandeko balandi ezali solo moko ndeko na biso moko abengi biso à partir ya Londres abenga lobi mama Medine naza devant un dilemme nazo ebate na sala ndenge nini na kende wapi na lobani nazonga ndenge nini po ba problème elekinga na motema mais na nzela émission ya Medine Show na Congo Gold TV nayebi ke nozwa bongo biyano ebele na nzela émission na bino likambo ekomi ndeko na biso mwasi eza nini ndeko mwasi azalaki na Kinshasa na chérie ne ka ndenge ezalaka azo vivre na mobali ne na Kinshasa ka ndenge ezalaka na mwana bango moko e kokoma na sima ya mikolo vie ezokomaka pasi vie ezochanger kaka kande vie mikolo ezokoma pasi mpona bapapa na biso misala mwa pasi bamama mikolo ndenge kamino boyebi bandeko na nga balandi ya Congo Gold TV bandeko balandi émission ya Medine Show kande musala ezokoma pasi mama lobi na ngai fona zwa relève maman zobeta mutu kande ezalaka koluka kosala effort po etameka kolesa famille apprêter main forte na papa pour na survie à libota tala kaka po so pa kangi maboko kitoko mingi te to ba betela biso c'est un likambo entrepreneuriat maman na biso koluka mbongo ko beta mutu yo simbakati papa proposé maman na sima mikolo bela lobi non chérie il faut na sala effort na bimana ke koluka na mboka libanda na mboka mopaya na ke koluka nanu po kopesa ka yo charge belé boy eza kitoko pe mingi te
Maman esalaki pe sengo na motema. Ah papa zui de moko malamu boy. Mais toko luka mbongo toko zolango wapi? Ah. Bon. Maman beti muto bouger non non, naza quand même na bilamba nanga valeur. Naza na ba chenette nanga biloko nanga malonga. Soki na teki yango na kosunga pe mobali nanga ti. So na sungi mobali nanga sepeka pona bonheur ya libota nanga te. Bonheur a foyer nanga bonheur a moi na biso. Pourquoi pas bana po lelo lobi to bota bana belé. Soki to sunga na teki to ko mingi te. Mama teki bongo bilamba nyonso ya motu ya zaki nango. Ateki nyonso ya motu ya zaki nango. Alobina sunga oyanga mobali akenda ko luka mama teki akangisi pe mbongo paf apesi papa. Papa ne sengo na chéri faut na kende. Faut que vraiment ko luka mbongo, il faut vraiment na sunga libota nga taka ko peso pasi belé boy. Eza kitoko mingi te naza quand même mobali. Papa ke bongo na sima ya basanza. Basanza. Aye ko benga chéri na ewa voilà bébé na koti déjà na komi na Londres. Oh maman sengo moko sakalate. Maman yambi mona ne ton père est déjà à Londres, maman se peli na ndé moko sakalate. Papa komi bongo na Londres. Nakokoma ya papa moi basima mikolo moi 50 moi $100 kande zala yo bika so chéri na za mpanzi wana moi bako des heures ya resala moi ba c'est bon maman Monique en tout cas na teke bilo na ngapa mbate po na teke po chéri na ngakende koko mana kuna eza po na bien na ngamona mwana papa zoti na moi ba 50 moi ba 100 maman zo ko se retrouver ma solo komi ko bonga na moi mke papa yako mona na sima mikolo tan na kotika ka chéri na ngapa vanda kana Congo boetan quand même ça qui est fort pona ya koto na bengaye papa beti muto abundi bundia sangisi mwa bambonga mike biye pe ko kakate ekoki papa tindi biye mama ko awuta ikuna à Londres ki pe na Congo ko sa mwa ba coopération na ekande ezalaka mama kiti Congo akutani pe na chéri ya papa wana ponde kona miso mwasi lobi nanga mama medine beta lisolo nanga pona za na posa ba conseil mais mingi kombo nanga kotanga te na za juste na posa conseil na mebo sunganga mama komia wana Congo akutani bongo nande ko na biso mwasi wana na mwana ye basolo lipe lisolo ba beti lisolo kande za la ka jour pe voyage ko ki paf ba voyager la ba mbakei ba komi na mboka Londres. Tant nous allons à Londres, comme en Angleterre, kuna kandenge zalaki toko makasi. Papa c'est belé ya bien chéri nanga ye moi nangai. Je vous ai manqué vraiment. Ah papa sengo tondi motema na niveau moko sakalate. CGTV. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Vie peso continuer. Vie ezo continuer. Ah, bandeko. Obi sala kitoko mingi ndeko na miso akenda poto. Ozobeta mo masolo. Ngala ser na nga jika. Na la vie na nga jika. Ndeka biso to mesana mon président, mon boss, moi, ba faire une semaine, ba faire un mois, ba nini, moi code. Ndeka monsieur Michel Mbaya bo sala biso ba bien. Ndeko na biso wana akoma pe na Londres. Vie pe le kanon kitoko. Bon. Vie les carnons normal. Mais curieusement, papa lobby, en tout cas, nous avons en Amboka à Londres, na molimo baningate. Na ligne makawako bima malibanda te, na lingi baningate, donc il faut zalazalaka nandaku. Curieusement, même culte mama kendate alanda mate anika na télévision, ka ndingi bo landanga bo, alanda anika na TV pour mon bal c'est pekisi osa nini, une femme soumise, hein. Ba so soumise pour la maman te, hein. Mama kandaku. Papa a ebisi maman moyen pour ça la musalizate. Mama tali ngana tiki libota. Tala vindinga za pasi na Kinshasa. Non ça ndenge ni so na ça libota et puis il faut kaka na épauler au chéri. O ezamboka poto, mboka bopaya, il faut kaka na épauler pour na survie pe abana biso. Papa lobina non chéri, tu vas pas travailler. À travailler pété, azaka concentré quand ndé mobala lobi ndaku. Maman zanga na ndaku.
zeme mi balé père pété eye ekoli 9 mois pe paf maman aboti bana pe bakola kate bakoli. Maman commence à se rendre compte que vie ndenge zaki na Kinshasa ndenge papa bando tindele mo ba 1 non ndenge banda koma na Londres et c'est sunne morote. Oh ata 10 livres chérie moi na resouté papa lo binga ndena tamboloka vieux ça passe yo bi ba réalité potote yo yekoya yo vanda kaka mama mene biso na sunga po lingité abi non okoswanga ndenge nini ngana za mobali reste à la maison. À la maison ça va mama peka na ndako mama kana ndako mais situation ezoko s'empirer kaka situation vraiment ezoko s'empirer. Maman comme koluka ba voisin moyen pour convaincre mobali na papa ena kita papa sunganga papa aide-moi permettre ngana sala papa lingite kasi naza la connaissance pour on ne sait jamais comme na biso mutu kanda sunga mutu mi sunga emote mutu kanda sunga mutu papa palingi na ete mama sa aboni atosika ko chérie alobi sa aboni azaka na ndako mwana mi balata kola kate mwana koli esengi ke bana bakoma kotanga bana bazoke na classe mama musane za kala muki na tongo atiki bana na classe papa la kisa kanzela école bana baki batangi na après classe P a récupérer bana ka ndengo wana vie zo continuer ka ndengo na mama zane ka na ndako mama ndeko na biso mwasi ayeko bela wana Kongo bandeko pasi ekoti na libota ya ndeko na biso mwasi na Kongo awa mama bandeko balandi ya Congo Gold TV mama ndeko na biso mwasi abeli makasi abeli vraiment liboto bayebi ke baza ya mwana bango akenda Londres moi code ko ya code P et ya kate mais likambo nini ndeko na biso X banda kenda Londres mbongo ya kate code ata moko ya kate ta kolie ya kate ngolo banini mais ya kanango kate maman abeli vous vous rendez compte ndeko na ngai ndeko na biso mwasi alobi mama Medina ta mbongo ya pamba Novalgine oyo ata mbongo pamba Dolarene oyo ata mbongo amidol oyo mbongo ya tonga dipirone oyo ezati mama nyokwami mama beli tango nazolo baka beli ponde comment si façon ko expliquer ango to miki ko revivre scène nazo mona ndenge mama beleli oh bandeko mama beli vraiment ko bela abeli na Congo mbongo akosunga mama ezate mbongo ya hospital soki ata ya Dolarene ezate soki ya diporone ezate ya hospitalisation de kozala allez-y comprendre ezate bandeko mama passe tellement que leki mama ndeko na biso pe moi siko na Londres azokemba kama na sa ndenge nini kuna mbongo eza na ngote moi pe latina nete nga moko vina ngana awo eza passe na yebeta mutu moko te na sala eloko moko te chérie nanga kotake na kayu alobi ke eloko eza te na kotindela mama nini po ata na bengi bon expliquer bon comprendre nga ka te ba mona ka kende eza ke na kepo to na changer makanisi bandeko ndeko ya mama na biso ndeko na ye ndeko ya mama ya ndeko na biso mwasi excusez-moi ayeko kufa mama ya ndeko mwasi ayeko kufa awa na Kinshasa pasi alors pasi ata pona ko organiser ba obsèque oyo mbongo ezate na Congo basangisi ka bambongo ndeza mwa ntinsani ba créer kaka ndeza la kaka boyebi ka so mutakufi ata mbongo hôpital exactement mais so mutakufi mbongo bimana ngo kaka nande ba ko kunda ndeko na biso mwasi ba ko kunda mama ndeko na biso mwasi ndeko mwasi asali ba matanga kuna na poto na mboka ya Londres na Angleterre asali matanga mais ata leli akolela ye na nani ako expliquer nani ako comprendre ye ndeko mwasi anyoko mina pasi na motema mais que faire eza vie azo vivre kuna eloko ezate asa aboni ndeko mwasi
moko ka ndenge ezalaka moi vendredi moko abi ah ndeke kotika na bana na classe comme ezala ngo weekend il faut na sala entretien na vraiment ndaku il faut na clean ndaku tina suka il faut na sala penza entretien ndaku pona seulement ba mikolo bela entretien ndaku na osala te ndeko mwasi atiki bana na classe ayepe kozonga ndenge ezalaka kaka bo mama ka ndenge ezalaka mo ba entretien tala kaka weekend mama bandi ko sokola ndako na bongisi ndako asokoli salon koti na ba pièce nyonso asokoli vraiment ah kitoko makasi mama koti na chambre na ye a bandi ko sokola chambre sali entretien en chambre asokoli chambre bongisi chambre classé biloko a classé habite il faut na tombola mbetu na longola na meka ko pousser te po mo pe fe kota te mo pe kota po chérie peso ki aye akuta pe moi changement mon ndako talaka na za mama na ndako mama pe atomboli mbetu apopoli le bifo na tombola tapi na l'exape moi coup de balai na l'exata moi mai po mo pe kota na ndako bandeko balandi ya Congo Gold nini ekomaki na kotombola mama tombola ki tapi. Oh Jésus. Un grand merci encore à mon président Michel Mbayabo, à partir de quelque part, pour la marque de confiance et un grand merci encore à vous, fidèles téléspectateurs. Bandeko balandi na biso ya Congo Gold TV et bandeko balandi émission à Medine Show pour na confiance au Boropé sa biso et le konine koma ki tondeko mama atombola ki bongo tapi. Oh atombola tomboli tapi et à coup de enveloppe moko et bangisi même le Seigneur. Qu'est-ce que je vois? Azu bongo enveloppe, afongo l'enveloppe, bandeko 35 000 livres. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. 35 000 livres. Et lequel est pas besoin de bon enrolia et comme passé. Vie est passé, tu vivre écoute difficulté par rapport à l'Ingitozaki na Congo. Mais 35 000 livres, oh, et bimi wapi. Lorsque je dis 35 000 livres, c'est livres sterling, donc 46 000 $ et quelques, donc 46 300 et quelques dollars. Oh, kananda ko ngala vivaka. Mbongo, e uti wapi? Nandenye nini? Eke nani achangwa. Donc, laisse à comprendre que ceux qui ne comprennent pas, mais que ça peut entretien d'un côté, elle n'a qu'à coûter la peine enveloppe pour nater. Nani ati enveloppe. Bandeko balandi mama lobi tenga na kotika enveloppe a boita. Mama longoli bongo enveloppe a bombi. Alongoli enveloppe a bombi papa pa utaka musala pe ayaka te aye. Bana pi basi ba utaki classe bazonga ki déjà ndako. Papa kutika changement na ndako. Bon, dans un premier temps, qui pas qui vraiment té. Et les qui moi ba jour papa comme bongo kolanda landa komika ko fouiller chambre. Papa komi kanda komika très colérique akende boezonga bete loko mama kita zonga. Mama tu mi chérie, ozoluka luka nini mikolo na zomono komi kanda makasi za nini? Ozoluka luka pe nini? Papa alobaka apesa ka réponse exacte te loko alukaka. Papa na monoko nazoluka enveloppe. Mais papa enveloppe ozoluka za enveloppe ya nini? Ezalaka wapi otiaki wapi eza na nini na kati? Papa très colérique, kanda, donc lion kosa. Papa zo rougir kaka enveloppe, zate apanza bozonga kota. Maman tu ne papa enveloppe angotia ki wapi? Yebisanga siko na za mwasino ezalaki na nini? Oh non, c'est un bloc très important na kati. Siko ni ngalo banonini? C'est un bloc très important na kati. Ngana zuru kwa kaka etaliote. Oh, etalinga d'accord, merci. Bandeko balandelo on yesali que to betali solo po ezo sala pasi na motema. Mama perda mama na Kinshasa. Ndeko mwasi vie koma pasi banda koma na Londres. Ah na Congo batu bayibi ke non ya na biso jika ya na biso foti ndarmo ba code ya kate. Famille pona bango bamona ke depuis ya kenda poto bwa kisa bango alors que ba réalité ya vivra kuna yebika ye moko na nzambe na motema na ye na bana na ye. Mama ke ko découvrir enveloppe ye bela mbongo wana. Mama zotu na biso. Na sala nini? Bandeko balandi ya Congo Gold TV. Mama na biso zotu na asala nini? Apesa papa? Abomba? Asa nango makambu na ye?
azonga futa bien zonga ne kongo na bana to asala boni bandeko balandi ça fait mal au cœur. Comment on a qu'un moi si à côté dans ma situation modèle on a vu naï. Comment on a qu'un moi si à fournir ça qui est fort pour chérir naï qui est na poto. Comment on a qu'un moi si na ba soumission nyonso azoyo kaka ko mobali azokoloba alingata ko bima libanda tekne ko moi si zakana ndako na soumission tel que nous dit la Bible. Mais azokuta en babilo ko aboya ko découvrir bela soma modèle oyo bandeko basi. Bandeko balandi Congo Gold TV. Mama zotuna asala nini azongisela papa to asala nini. Merci beaucoup pour ndenge bo accorda ki biso confiance na bino bo accorda ki biso attention na bino pona kolanda lisolo to bongisa ki pona bino lelo. Merci beaucoup pour na ba conseil na bino ndenga to mesana ko sura na bino to mesana bongo ko s'échanger na bino. Nazozela ba réaction na bino kandenge to message nazo mon téléphone c'est bombé nazo mon tena tanga ba message s'il vous plaît bo bengate na numéro wana bo bengate donc nazo e baté photo sala nini pour maman ça vraiment un problème, maman ça dans un dilemme, maman ça devant un fait accompli, maman zo e baté à quel sens se vouer toza bongo na besoin ya ba réaction na bino maman biso ndeko na biso mo c'est partir en boka à Londres bongo en Angleterre aza bongo na besoin ba conseil na bino pour ameka ko s'en sortir un problème oyo. Un grand merci encore à vous pour nous avoir accordé cette confiance. Merci pour te bolanda ki biso bozaki belé bongo na kolanda biso. Un grand merci à vous monsieur Michel Bayabo à partir de quelque part. Merci beaucoup pour na nyoso malamu c'est la rabiso to sepelaka et longo na yo to zalaka bongo bien. Mbote mingi na bandeko nyonso bazo na biso partir à musika mbote mingi na bino moko bazo na biso partir en mboko au Congo. Un grand merci encore à mon caméraman monsieur Fabrice garçon bien pour ebaka osama comme ka ndenge zalaka. Un grand merci à son assistant monsieur Mike ka ndenge legaka no boyebi kaka tokutani bongo mikolo mikoya kana be mission ndenge zalaka bozala zale belé boko me belé tokutani mingi mikolo mikoya. Bye bye. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.